papa ya lelo c'est très important koyeba pe kolamba tala netinga nasali pondu na ngai pondu yango ezotoka bozomona pondu ezotoka nasali pe Thompson na ngai voilà hein ba petit pe ba odame voilà donc ça week-end na ke bouloté papa zaka te hein kuna kaka na chambre konyokola mama ko balula ko kamula te yekola pe kolamba ko bongisa pale osala bien c'est ça mobala lelo saka te ke ko tambulaka ko yengaka na banganda non vanda na ndako lamba tana zolamba pondwa weza mwana mobali ya nakali Thompson nanga yango ebimi pe mibimba eza te ke panzani nde bomone ebimi bimba donc voilà osala bien libale ozala kitoko moi ça ko sepela na yo yango pasi ba paza ko yinanga biso parce que tolingi misala te tolinga ko tambula ko yenga